Ma mission TV, le miroir du monde. Basala nano auditeur. Ba audite ndeko nanga na équipe na mobimba koyeba to uti wapi to komi wapi. Na loi wana okoki ko interpeller ndeko Kabila te. Ceux qui peuvent interpeller ye bakoko kanga yete. Intérêt ya peuple ata mokolo moko te tant que FCC et kozala contrepoids ya nyoso ya kosala. Au contraire, naza prophète te, je le dis. Mokolo FCC ko tomboka na situation nango aza nango lelo, président de la République. Soka sali likambo, yambo te batu na e motuna. Il faut congrès et se réunir et voter à la majorité absolue. Mais mobeko wana eza injuste. Mobeko wana totelemela kango ndeko Kabila. Mais le col est constitution na ye yango wana ya kangamaki nango intérêt na peuple ezali wapi na mobeko wana. Un ancien président de la République soka yibaki soki abomaki soki asalaki mabe avant balandela ye il faut parlement. Est-ce qu'un ancien président de la République président nga naza ko faire partie na dialogue ya bangote mais nazali po na dialogue global. Coalition FCC Cash ezali onako kobenga mariage ya Satan na Nzambe. Mariage wana taba célébrer ki yango na bilima eko continuer kate ko oya uti kotika pouvoir mikolo eleki asia planifier ki déjà fraude na kokanga kotia babiloko nyoso pote même oya zubo konzilelo ameka kobimisa mutu te ndenge sengeli. Ma mission TV, le miroir du monde. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bino batobozo landa biso, bino petit peuple bobenga gloire bosobe na kiti. Na kiti na terrain. Pourquoi na kiti na terrain? Pour makambo ezolo ba mambo ka ndenge zo kendela. Et sengara nzambe na mamusu ebele. Yango la cadre ga kotambo. Na kutani na papa. Papa moko papa Zorobabel, je crois que non bopesa matoi. Pour nga so na memeli bino moto ya mabeza la te bopesa matoi. Et puis, tous sur la même qui na Papa Zorobabel. Bonjour, papa. Bonjour, Ndeko. Papa Zorobabel, aux anani présenté na nous et pas Baoba Hollanda biso. Zorobabel ezali motindami ya Yahweh, oya tindi pona kobimisa bana ya Afrique na boumbo toza nango ya bamindele o bapa bazali konyonga nyonga biso, mpe kofongola bana ya RDC na katia ba mikakatano bazali na yango na nzela na politique. Voilà. Na nzela ya politique oyebi ke basango na batu bazo sangana ba église société civile nani bazo bunda bunda pona ko sala o ba benga ka concertation et puis ba sala dialogue pona makama mboko yo poza ozo faire partie na dialogue. Nga naza ko faire partie na dialogue ya bangote. Mais nazali po na dialogue global, dialogue ya mboka parce que sengeli tocha makambo nyonso na mesa tomeka kotala lolenge nini tokoko kamba mboka sima ya ndenge ndeko oya uti kotika pouvoir mikolo eleki asia planifier ki déjà fraude na kokanga kotia babiloko nyonso pote même oya zubo konzilelo ameka kobimisa mutu te ndenge sengeli. Donc, dialogue sectoriel nde biso toboyi. Toza kosenga dialogue ya solo solo oye kotika ke ezala mobeko likunzi tobongisi yango po bakonzi na biso bazala susu victime ya trafic d'influence ya ba grande puissance te. Donc c'est cela. Alors dialogue limité pona kopona moto oyazali asengeli kokamba seni ngana kanyisi ezali prématuré parce que loko tozo senga nini seni mosala nyoso asalaki esengelaki apesa biso peuple rapport
na rapport ne ya liboso tozali kosenga ezali ya koyeba plus de 2 milliards de dollars américains azwaki na ndenge baye koyebisa biso makambo ya bamashine ya vote mosusu oyo ezikaki ti lelo mbongo wana asali nango nini. Na Chine machine moko ezalaki moins de 500 ake koyebisa biso na facture na ye 1,500,000 mais ezali détournement ya mbongo ya peuple, ezali mbongo ya moto mususu te ya bapaya te, mbongo na biso tozomonela pasi. Et donc tosengaki basala nano auditeur ba audite ndeko nanga na équipe na ye mobimba koyeba touti wapi tokomi wapi, ya liboso ya mibale koyeba pona nini élection locale elingi kosalama te oyo azali nsima ya mayele mabe wana nani. Parce que démocratie ezali présidence de la république te, démocratie ezali badéputé nationaux te, eza parlement au niveau national te. Démocratie c'est à la base, démocratie ezali peuple et sengeli d'abord bankita ya peuple etiama tous voter ba député ba bourgmestre na biso ba administrateur du territoire nde yango démocratie. Démocratie ko banda na sommet te pas ya président de la république. Donc pourquoi ti lelo banda ndeko Kabila azwaki pouvoir ti lelo asalisi ba élection tosi lisaka calendrier wana te. Donc moni que pona biso tokoki koloba tokende lususu mbangu te, eza lokola moto yo azali kobomba biso mosuni na kati ya fufu. Tozo kende mbangu wapi? Il faut tofanda esika moko. Nazo pesa bino ndakisa ndeko Tshisekedi wa Mulumba kimia na menaye azali moko ya bapapa na biso ya lekaki congolais nyoso na lelo mayele. Mais maloba na ye kufi te soki ya kufi alobaki na biso constitution oyo tondima yango te po eza constitution eza conflictuel. Boni lelo baye politique mususu o baza ko se retrouver na conflit ya constitution wana balatisa biso ke yango wana nde ezali ya malamu, alors que bango nyoso mutu wana mayela koleka kondo Tshisekedi awa azate. Donc omoni yango toza kosenga il faut tofanda po biso batolandaki loba Tshisekedi toza pe convaincu que même organisation ya pouvoir na kati ya constitution oyo ezali bien organisé te, ezali mabe, eza ko favoriser culte ya personnalité bakonzi bakomi lokola nde banzambe moto ako kamba mboka na bwanya na mayele ya bomoto azate azosta o motema na ye elingi neti point nini oyo moni na kati ya nini wana oyo ezopesa président mambo ebele soki alongwe na. Mais nazo pesa yo ndakisa moko kaka article 165 166 ya constitution oyo eza koyebisa biso que président de la république soka asali likambo yambo te batuna ye motuna, il faut congrès et se réunir et voter à la majorité absolue. Mais mobeko wana eza injuste, mobeko wana totelemelaki yango ndeko Kabila, mais lokola eza constitution na ye yango wana ye akangamaki nango. Or lelo tozwi président ya sika eloko aliboso tokanisaki ezali ya ke aye kobanda baréforme profonde, baréforme ekopermettre que mutu ata moko te azala likolo ya mibeko, ozala mokonzi ya mboka, ozala petit peuple, biso tozali bana ya mboka esengeli tozala na se ya justice. Donc soko ozwi ka wana okomona ke yango nde eza na base ya mobeko oyo ezali ko protéger les anciens chefs de l'État élus. Mais kamata lokolo wana intérêt na peuple ezali wapi na mobeko wana? Un ancien président de la République soka yibaki, soki abomaki, soki asalaki mabe, avant balandela ye il faut parlement. Est-ce qu'un ancien président de la République président? Donc vous voyez ezali babiloko oyo ekoko tambusa mboka na kimia te. Comme sénateur à vie. Mais c'est ce que j'ai dit, cause à la sénateur à vie et cause à la président de la République.
lelo yo azana ba droit moko na président de la République. À quoi a servi ba droit nini yo azana ndenge moko na président de la République? Mais na lobi na yo na loi wana okoki ko interpeller ndeko Kabila te. Ceux qui peuvent interpeller ye bakoko kanga ye te parce que ezala ne bandeli ezala na suka il faut congrès et statuer. Ceux qui ezali pour la poursuite Parlement, il faut se réunir en congrès. Ce qui est allé pour l'accusation, Parlement, il faut se réunir en congrès. Mais Misoloko, tu ne kolobate. Comment on peut ça? Mboka o tozo bengezali mboka o yezali les plus pauvres. Ce que tokamati mboka na biso na bayebatangi bayebi que tozali aligné na ba pays pauvres très endettés. Na seya Sahel. Mais comment vous allez expliquer? Déjà au Kamati, salaire kakaya président assemblée. Et le kina salaire il y a président, il y a États-Unis. Salaire à président assemblée. Il y a assemblée. Aujourd'hui salaire il y a président, il y a Sénat. Et le qui na il y a président, il y a États-Unis, na président il y a France. Mais n'habitez. Est-ce que Bakiango peut pas foutre moi? Bazo fouta mati lelo. Na loi wana ya ancien chef de l'État, batie bato nyonso bazaki ba chef de corps. C'est exactement na kolakisa que tolingi nini. Est-ce que tomi lingi biso moko? Est-ce que tolingani katikati na biso? Bolingwata mukezate. Mais basali li pemboka mingi papa, il faut bazala quand même na récompense wana so bazana ndako. Mais na lobby hein. So ba longoli bango la fonction, il faut bazo pe moi récompense net Kabila sali mambo belé vraiment. Parce que mambo belé ba 5 chantiers ba nini. Et azo mérité yango quand même. Ndeko. Ngana za caporal. Kabila général. Oya zo sali koleka muninga nani? Po biso yo tozala seya ndeta drapeau. Est-ce que ce qui y a zali général ngana za caporal yenda za soda ya koleka ngana za soda ya pamba. Tant que tozo kende na front. O bazo tikaka makila na bango mingi za banani. Non, ezali likambo ya mboka. Mboka bolobi ezali pays pauvre très endetté. Nazo personne d'akisa. Aujourd'hui salaire il y a fonctionnaire moins de $100. Aujourd'hui salaire il y a huissier, il y a présidence $4000. Rapport waneza wapi? Toza na mboka nini ya bakaste, babenga kango bakaste. Oyo bazali batu ya mbongo, oyo bazali babola. Do yo mobola, okosuka kaka mobola. Yo moto mbongo, okosuka kaka na mbongo. Ezo uta wapi? Do nyoso ya wa sengi ke peuple na ye abima na kati ya passe et kosala mate parce que ezana bandeko oyo bazali ba franc-maçon, bazali ba rose chrétien, lokola bango ya bango mbongo bazu na nzela na molili, oyo nyoso azape na molili te azwe côté. Non. Et sengeli peuple ya nzamba eba que trop c'est trop. Cette fois-ci tochaki elike que mokonzi mboka lokola Simba Makila te akozala na bwanya. Et sokaza na bwanya toza kosenga ba réforme profonde. Et c'est pour cela que toza kosenga dialogue. Dialogue ya biso nyoso. Bato na nzambe na bato na Satan. To sa to biso nyoso to kene na ko discuter etali mboka na biso. C'est ça. Toko kotike la kaka ba franc-maçon na ba rose chrétien de ba kamba biso te. Rentrée scolaire, c'était prévu le 3 mais ba repousser en haut pour le 10. Est-ce que yozo mona te que non ezo senga kaka ba lo bango na mungongo makasi ke année blanche ou ba continuer kaka ko forcer to zozo ngasima to éviter ceux qui ba osuka nango. Bon, le 10 septembre tozoaka tozongaka kelas autour ya ba le 9 le 10. Alors kelas yo bana ba otanga le susu. Il y a moins d'un mois. Bakoloba nini ba osala nini? Ba profiter na gratuité. Nakanyisi ba konzi ya secteur wana. Baza na excuse munene. Excuse na bango ezali malade bebsa ki cycle ya kelas. Bakoyi ko profiter na yango pona ko déclarer année blanche
bana ba reprendre classe normalement. Alors aspect il y a gratuité ngana kanisi eloko toza kosenga na président de la République ezali égalité de l'enseignement. Tozo senga gratuité te. Tozo senga égalité. Et d'ailleurs, moi je peux vous aider na koko sungayo na maele muke. Ba accord de la paix bazalaka koya wana mboka oyo pona kopesa enseignement école primaire, école secondaire. Bazaka koyela nini? Bazaka koya pona déficit oyo na kati ya mboka na biso sur le plan enseignement. Et lelo niveau tozalaki nango na l'air tozuli lipanda na niveau toza nango lelo c'est pire. Ezali 10 fois plus pire que ndenge tozalaki. Ngai na pesu exemple na salle 6e année primaire. Mais nayebi koloba moke, nayebi pe koma moke. Mais zwa bande konanga mususu lelo. Baza ba licencié ya université de Kinshasa. Ayebi komate? Ayebi kotanga bien te? C'est malheureux. Donc, ce qui yé mokonzi ndenge nayebi kaza na conscience. Mais bana bango pe ba otanga wa neti bana bakabila bana bango pe ba otanga wa eza na problème moko ta. Bon, yo za journaliste nayebi so lukela ngai esika bana ya Tshisekedi bazotanga ekolo bango ba fréquentaka. Nayebi te soko yebi. Mais la dernière nouvelle nayebi ke oya yebana nana bazonga kapoto. Bazalaka na poto, bazonga ki pe poto. La Kabila. Kabila nayebi que jusqu'à preuve du contraire avant l'on a pouvoir bana ne bazaye kotangawa. Et c'est aussi logique parce que le kolaye azalaki contre ba injonction ya ba mindele yango wana moya exposé bana ne na ba mindele zati azana bangwao. Mais baza kotanga na ba école ya gratuité te. Ah bon? Bazo tanga na ba école ya gratuité te. Bazo tanga na ba école ba mususu baza na ba école française. Kabila ye moko te na bato na ye ezala ba ministre Tshisekedi lelo. Pesanga ministre moko yo mwana na atanga na tende la Gombe. Pesanga conseiller moko ya Tshisekedi to ya ministre o mwana na atanga ka na tene ya Victoire. Pesanga ye par exemple ata moko kaka. Bazate parce que baza conscient. Mais ce qui te ko entretenir société na kati ya société groupe mibale. Ya bo bazotanga na bo bazotanga te. Mais mboke ko développer ndeni. Yango naza kosenga yaza mukonzi ya mboka ayeba ke toi na posa ya kelasi ya solo et ce qui moyen zali a équilibré na niveau ya égalité de chance pour na mutu nyonso atanga ndenge sengeli ezali gratuité c'est zéro. Gratuité c'est zéro naza na bana bazotanga wana masangambila kende kotala nebite ce qui moko sa kometa en tant que président de la République. Asa Djip na keti masangambila ko contrôler à mon ndenge bato bazo vivre. Donc que là si gratuité oui mais toza ko senga égalité. Vraiment to lobeli mo ba sujet d'actualité o ezalaki yango wana to tiko lobela ngo na tuna mo mutuna moko ya to comme na suka tozo kita déjà coalition FCC cash yozo mona résultat nango. Coalition FCC cash ezali o na ko benga mariage ya Satan na Nzambe. Mariage wana taba célébrer ki yango na bilima eko continuer kate. Yango tozo senga na ndeko Tshisekedi azwa courage ya ko zongisa biso na transition politique a renvoyer parlement wana tozonga la belle élection législative total lolenge nini soki ezalaki élection ya solo ngana kanyisi président de la République soki banomaki ye soki bavotaki ye parti na ye sengelaki ezwa pe ba député mingi mais contraste président de la République 8 députés nationaux ou plus. Même pas la moitié y a des députés à niveau national. Donc équilibre exact. Alors, tu continuer
na jeu ya cache na intérêt ya nani, na intérêt ya nani. Yango toza kosenga dialogue ezali pona kosimba manduki te. Bo bazokanisa ke dialogue ezali bato basimbi manduki nde fo baya po bakabola bagato. Tozoba likambo ya kokabola gato te, tozoba likambo ya ke mboka eza kotambola lolenge esengeli kotambola te. Peuple biso peuple toza kosouffrir makasi e esengeli oyo aza lokola bendele na biso lelo moto ya liboso na biso, les premiers des Congolais, à comprendre qu'à kozwa intérêt ya peuple ata mokolo moko te, tant que FCC est kozala contrepoids ya nyoso ya kosala. Au contraire, naza prophète te, je le dis, mokolo FCC ekotomboka na situation nango aza nango lelo, yeba kaka que bako voter destitution na EP koleka. Oh, ndenge nini wana? Mais parce que l'article 166 c'est clair. Ceux qui balingi bafunda président de la République et sengeli parlement est décidé. Or parlement ezali voué na cause ya Joseph Kabila. C'est l'FCC. Ceux qui balingi bafunda ye, tote basambisa ye, il faut congrès. Mais congrès ezana maboko nani? Eza risque aza kozwa. Ezali bombe à retardement. Quand c'était que cause à la présidente de la République, tout suffit. Je crois qu'aux à la présidente de la République, avec plein pouvoir, dès lors que nous avons souhaité, nous avons lingaté le pouvoir à demi-mesure, alors que Bangonyo Sobaleka qui a envoyé président Tshisekedi, Bazala qui a plein pouvoir. Comment on a tourné, on a zolo bezamoussous. Peut-être que Bazana ne peut pas coller ma fouta. Mais il viendra un moment, prophétie à Joseph Kabila et Kokokisam. Professeur Oni. Je ne vous dis pas adieu, je vous dis à bientôt. Allo bayango. Et n'y a que bateau bazana mémoire courte. Oyo bazali ko bossa na likambo wana. Et allo bakiango pambate, Joseph c'est un des Congolais les plus intelligents et les plus malins. Et aussi, azana sagesse. Donc azana battribu ananyo sumisato. Azana sagesse, azana intelligence, azana malinité. Il faut faire attention. Donc le kolobi alobaka mo ya pambate alobaka likambo oya yebi. Je ne vous dis pas adieu, je vous dis à bientôt. C'est le but. Il y a FCC koya kozongela ya pouvoir, ma kozongela pouvoir na nzela nini. Les aveugles peuvent continuer à rêver. Donc je crois que dialogue est très important pour définir les vraies règles. Il y a gestion en Mboka Nabiso désormais. En tout cas, merci beaucoup. To komina suka, lilobana suka papa. Lilobana nga suka naza kosenga na mokonzi ya mboka atanga sérieusement Esaïe 18. Atanga Esaïe 19. À comprendre que mboka oyo ezali mboka oyo Yahweh yemoko alakaki ke Messi akobima awa et que sengeli yangonde esunga mokili mobimba. Et na mboka oyo soki bato bazongeli kombo ya Yahweh te et kozala comme marqué papier jusqu'à l'accomplissement de prophéties bibliques. Tokomina suka nga bino gloire bosobo bobenga petit peuple numéro yango wana bokoma na répondre